Bonsoir, Bozali Bongo, André qui a breaking news ba sango ya Congo et Panabino. Boza ebele na kobenga, na kotuna, na kosolola, na kopesa ba conseil pe eza malamu. Tozobela makambo ya Congo. Procureur de la République bananière oyo ya ba kolabo pe oyo ya ba kanyaka to ba République oyo occupation. Aza malade ou il faut arrêter pour tout s'occuper nae. Donc azali procureur ya occupation na RDC et occupation na RDC barbarie importée de Kigali vers Kinshasa a même des procureurs Kuluna inciviques que la population s'occupera de très bientôt. Donc procureur wana lokola aza procureur à Kuluna azali ko supporter occupation kala mingi te tokotala vague ya bato bakotombora soki ya kozala capable ya kosilana na bango pe tokosilana ye ozala bongo ndenge ye aluki ba problème pe ozala bongo. Est-ce que ayebi Pétion? Est-ce que ayebi Pétion? Pétion était un homme fort. C'était lui le gouverneur du Congo central. C'était lui le gouverneur, c'était le Belge le plus fort. Azaï peut orgueiller Neti Kanambe alias Kabila. Mais le 4 janvier 59 à Kanaki Bisaka, à Potaki Mbango Liboso, il y a esprit, il y a ba Congolais ou il y a ba Namvuluzi. Alors, opposition, botika kokota na distraction, il y a ba faux procureur, il y a ba Rwandais. Boza obligé à répondre na ba vidéo te. Bon les candidats na action pour sensibiliser la population. Soulèvement populaire est un droit légitime. Il y a chaque peuple ou à opprimé peut moutoumo ko exception wazate. Bon la kisaye que boza na esprit le 4 janvier 59 oyo et bengana pétion na armée belge na Congo. Donc na déclaration il y a faux procureur oyo il y a ba Rwandais oyo occupation. Ils sont en train de baliser la voie pour un chaos au Congo. Ils balisent la voie pour un chaos au Congo. Donc il faut tout arrêter en haut. L'article 64 de la Constitution met chaque Congolais devant ses responsabilités. Défendre le Congo face aux envahisseurs, c'est un droit qu'a tous les Congolais. Donc ils ont surtout défendre le Congo devant les envahisseurs. Kanambe a accueilli Jobour Nangongo depuis lobby à Kindaki Jobour que la présidente en Chine a Sungaye pour glisser pe a Sungaye a pesa ba mercenaires oyo bakoya ko beta minduki oyo asombi na ba drone oyo asongi pour na plan na bango machiavélique ya ko boma ba Congolais na Congo. Donc yazolela Rwandais nani président en Chine a aidé à convaincre Obama pour attirer le pouvoir, puis à repasser 70% de minerais et à coltan dans le Congo. Donc, soulèvement populaire, ils ont droit à Congolais tout. Congolais tout faut à se soulever parce qu'on ne négocie pas les droits de souveraineté. Dans le Congo, ils ont un dialogue, mon côté, et même Kimia. Banda histoire à Congo. Tilelo, ils ont un dialogue, mon côté, même Kimia. Donc, on ne sait quoi faire dans le dialogue. Wana. Et puis Yemoko Tshisekedi a prouvé que Aïbelo Galingite parce que Nangonga Oyo des fois a boy dialogue, des fois a lingi dialogue, mais Kabila simbi ses grands touches normalement ce qui ngaye na sala démission et puis na tiki politique malamongo ndenge ne mwana nsemi ya salaki. Bon, les ridicules ne pas congolais, les ridicules ne tuent pas au Congo. Alors, alias Kabila alobi azana mbongo te ya ko organiser ba élection, mais abimisi ba millions na ba milliards ya ko somba arsenal c'est-à-dire bibundeli pour na ko mater ba congolais asombi ba auto blindé, asombi ba camion oyo pompaka mai, asombi na ba drone oyo tiraka à distance pe c'est-à-dire na ba mercenaires et belé plus de 3500 mercenaires, il y a ba nationalité et belé au bazakuna pour bloquer manœuvre surtout les Congolais au sale. To éviter communauté internationale et makambo zo sala nini pe opposition et makambo oyo pour na nini
ils ont joué chez Kabila et pourtant il fallait ba yebisa oni ba sala ba marche ba banda déjà ko malibanda pour likamango yinda malamoko comme ça total aye soki akobundana nani. Pe lisusu pourquoi IDPS aza bien informé na makambo tout mais azumbongo ya nani alias Kabila a promettre dialogue nzoki ezalaki na makambo na bango kobatama. Nangonga oyo il faut diaspora et ça la état d'urgence total a comment tokoki ko sala plan oyo toko dérouter ba plan oyo nyonso tu ya ba Rwandais ya Kanambe na ba chinois na batu na wana nyonso tu parce que nangongo toko compter sur Cyrilo comme côté toko compter sur batu bazana Kinshasa te parce que nangonga oyo le pays est en danger bino bozomona na Kinshasa ba mbule ezobeta na ngiringiri na Kingabwa na nini na Kisenzo kuna Selembao bandako ezobuka na pe bibembe belé en tout cas bakundi plus de 50 personnes kaka na week-end oyo mbula e bandako ebuki ekwesi bango wapi modernité oyo kanamba memeli bino wapi 5 chantiers alors mutu aboye social na bino abongisi te hôpital na scolarité pour na mutu surtout logement abongisi te azolinga sotika na pouvoir pour nani. Il faut en finir avec lui parce que azo mérité te kozala président à Congo trop c'est trop to comme na suka. Ngonga eza très grave, plus de 3000 mercenaires na bibundeli ezokota Congo pona kobundisa ba congolais. Et mutu azosoma bibundeli yango nani ezali mutu a se déclarer alobi aza président ba congolais alinga dirigé par force mais en réalité azali na citoyen rwandais officier des renseignements ya Rwanda oyo azalaka pe garde corps ya Kagame amikomisa lelo mwana Kabila ayiba nationalité a infiltré ba mboka na biso pe azoko mate biso alors likambo futo sisango déclaration ya procureur ya oyo Flori Numbi eza clair donc ba poni na bango guerre na biso donc alias Kabila a déclaré guerre na ba congolais. Alors il faut to aider à kufa ndenge ya bomeli ba congolais ba soldat na ye ba komi ko sala ba sabotage na Kinshasa ko violer ba sipe ko tika bibembe sur place na ko boma bango nyonso to aneza ba kotisi système ya ko banga mais nazo ebate opposition à Kinshasa na place bo sala ba conclave bo sala ba vidéo il faut bo sala ba marche bo dénoncer les kambo oyo bo kende na ba ambassade bo kende na communauté internationale bo kende na ONU po ete likambo oyo ekende na kosuka mais soki bovandi na sima ba caméra bo sa ba vidéo eza ko edete. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la disposition de la présente constitution. Wana ezali article 64 alinéa 1 premier il y a constitution en Congo. C'est-à-dire nangonga oyo infraction est déjà consommé alias Kabila aza congolais te azo diriger na force azu pouvoir na force il faut to barrer route pour ezala ndengwana to baki bien na Selemba ongiringiri Kingabwa mbula et buki bandaku plus de 100 personnes bakufi donc malobaki 50 mais 50 ça 100 personnes bakufi oyo ezo senga biso to bunda pona makambo wana esila. Alors, bah, combattant à Londres, en tout cas, Bossali Moussala Kitoko, félicitations. Mais Botika Lamino Lukamata Tamponio, Nabo Chabe, Bango ici, bah, Kima qui bazwa qui avion, bazonga déjà Kinshasa. Parce que bazu Lumbe Moko, on a monté, bah, Lukamina Nenga grave, pe bah, Kimaki. Pour na batu bazana Manchester, Salon Ezaka Moko, Olingi, Bomwana Nayo, Elongino, Bomwana Bima, Kende na Salon Edo Coiffure, Salon Edo na Chitamil. Et c'est wapi bako coiffeo pe beauté no abomwana ekomonana. Alors ba ndeko à Londres na zana sango toujours ya Tony Ambroso Tony Ambroso te mais Tony azali monani papa ya mwana oyo mwasi ya Okito Nancy. Alors Tony a kotaki en contact nanga papa Tony a kotaki en contact nanga ndeko ne a mwasi pe abengaki nga Nicole abengaki nga à partir de Germany na koko la examen prouve que abengaki nga lelo à partir de Germany pour to solo la kinaye pour vous comprendre que Nicole Ngwala
botala Nicole Ngwala abenaki nga à partir de Germanie ezalaki heure nini na 17h43 Nicole Ngwala abenaki nga à partir de Germanie na Allemagne pona koyebisa nga ke Tony aza déjà na ambassade ya Angleterre na Kinshasa bazo pesa visa po ya kotala bakoko na ye donc eza mawa mingi pona na nani na Malonda na Gina oyo bayibaka Nancy donc ezoyindela bango na grave parce que gouvernement kolandela bango ndenge ni bayibaki mwana wana ndenge ni mwana wana akomaki na poto pe ndenge ni mwana wana kufi parce que aza mwana volé bayaki ne awa donc Tony tozo ko encourager yo ba démarche ezoleka bien okito faciliter bokilo na yo po etelera koya akutana na bana ezala bien et lobby lisusu tozalaki en contact na les grands sapeurs ya Londres oyo asekisaki nga mingi tosololaki ne mingi lobby donc tosololaki ne vraiment mingi asekisa Gordon Masiala lobby tosololaki ne trop bozomona Gordon Masiala donc lobby tozalaki ko développer na ye tobeti masolo ya kitoko ayebisi nga bi pasta na sepeli na bémission nalingaka makambo olobaka nga mpe Gordon nasepelaka na yo surtout émission oyo tosala dernièrement osekisi nga très fort oza vraiment important Gordon fo ozalaka kaka donc Gordon Masiala totikalaka na yo côté ya culture yo defendaka England merci mingi na côté ya culture mosala ozosala yo yebi kaka kala mingi te tokobeta masolo ya kitoko nazolinga kutu napesa rôle na film oyo nazo tourner à tour oyo sango ya mabala commission donc tokosolola oyebisa ngai kozala ndenge nini parce que nani ko faire jouer yo na film wana ba grand star ba grand prêtre kobanda na ba Michael Jackson ba King Kester Menea ba Lengansi ba tourna ba film ba Bosi Bosiana ba grand prêtre tout ça ba Didier Forme ba tourna ba film c'est-à-dire soko za grand prêtre avant tika mokili faut ça la film pe likambo moko na ko senga sorry pona bande ko bazozela fois kumputu vraiment et comme côté asuka donc kala mingi te bozo ba samwa kitoko pe ekozala une bénédiction na masolo tozana ngo awa Didier Forme production ezali compagnie nga na sala donc ngane nazalaka awa nazalaka na travaillaka lisusu na mindele te na travaillaka na compagnie na nga Didier Forme production kota na compagnie house beta Didier Forme production omona ke ngana na PDG mwasi na nga mama Benazali directeur na compagnie wana soki koli to engager bato mosusu parce que tout moni ba India tout moni bato belé bazo émerger basali ba compagnie to kena ba mboko to tangi to ba papier awa to uto tanga sur hospitalité na yebi ndeni na ko gérer restaurant na yebi ndeni na ko gérer business hotel na yebi ndeni na ko gérer biloko belé to tangi na mboko to ba papier na mboko esengeli to tiango en exergue yango mo to lancer eloko to bengi compagnie Didier Forme production to bandi nano na ba filmer koteka ba Pondu pe koteka ba Thompson après kokota makama minene kosala ba film ozana mwana wana ninga jouer rôle ozana moyembi azana problème à promotion benga biso tokosala ngo parce que toza qualifié kota na compagnie house beta Didier Forme production LTD obeta ngo mona ke toza compagnie enregistrée awa na mboka o na l'état tozo kosate de normalement na koko zo pe même mikanda zana zo mikanda ya liawa nazo mikanda beta na company house okomona ke Didier Forme production ezali compagnie oyo nga na travaillaka ya nga moko don na za chômeur te nazali kisa nazali mutu oyo aza ko travailler na sima bato te na Didier Forme production bozomona ngo eza bien enregistré na compagnie house bozomona bien enregistré yango Didier Forme production do yango ezali na compagnie house soko kei bozomona ngo ke eza bien enregistré na compagnie house do yango Didier Forme production yango compagnie house bozomona eza bien enregistré na compagnie house soki na compagnie house yango bozomona Didier Forme production ezali enregistré donc tosalaka bavanti te toyaka kokosa te toyaka mpe kolengisa bato te mais tozotravaille na level mosusu donc
sali nyonso tu tobima na level mosusu po tomona ke congolais soko ye na mboka moninga ozala intègre otangi obandi ko practice tozomona ba India ba créer ba société tozomona ba Pakistanais ba créer ba société biso pe ba congolais toza na droit to créer ba société yango tolandi likambo oyo kolanda ndenge ezali donc basangwa Kongo na bandako na bino ezalaki bongo breaking news nzambe na nga pambola bino bye bye for now.